opération munene makela chaka wana et soit bota raté et au comprendre les sauter papa na comment munene na kile mo kina na olande ki babé amati babé lui ka uta kuna ola sala ki babé ngaite nani la Marie Polo yo o na ye Marie Polo tata na basila ngula Marie Polo yo tata ni Marie Polo ye pas bat yo ka bambana na mabele ay bi français de Marie Polo ndenga zawana alina kombesi ate kwani nani eso adoba kana komba nzinziwana yi kombe ko sila te po idi azana adoba ti na komba nani oyo chéri le commando ngana na ba mo kote alibaka uta ba site kuna ayebeta kinite eso ayebi kisasa te auta kuna ba masemba ke pamba baboya ke pamba siko bali moi ça kimote ya ça m'a kaso kamé bien donc c'est eso muta bien on a vu na mona za ngala mokechu eso muta bien mona wa yebi longa ta bureau ça va bien moi na wana bokechu Alexis ola ta veste ko kanga ceinture ola ta cravate au moins les sons qui na guerre moi c'est so na ndaku wana moi c'est so moi na de moi na wana moi na été so za moi na te et so bota te adobara ko azana adobara combat mettre télé à mettre olobi au télé la gomo wana gomo au moins les so ninga za wana mo kana aza mutu moko ndenga za wana alina kombesi ate kwani nani eso adoba kana komba Elengia Congo TV, salut partout dans le monde entier. Bonsoir, bonjour, ça dépend de Air Bolanda biso. Na émission na biso o na Elengia Congo TV pas être simbelenga pour ezapé na Samicrob TV, na Team TV, na Globalité Moscou. Et pas trésor Kachina mettre respect à Boga. On est là. Merci na batunyo surtout ou apé sa biso confiance. Ya Rolanda émission na biso, ba critique na bino et comme la biso. Toujours ça effort ya robongisa. Toi na plateau na biso ya sika na Saint-Denis. Code Pin, studio Code Pin, Oyo, Lelo, et bandi déjà makambo, et bandi déjà action nango. J'espère que vous allez la bino invité comme dengue bolinga qui, parce que ils ont facilité, boulot mais avec Jay, avec les bons dieux, mamio c'est qui est déjà bien. Vous voyez que toi na plateau na biso na invité, c'est la première fois, ngana yamba, je sais pas si on a lenga Congo c'est la première fois na habité, mais il ne me préciser biso parce que ngai c'est la première fois na yamba. Maître Kamenote Mbola, babi descendant ya Kisimo Kimbango. Siko lelo nga na posa na yeba pourquoi babenga ka descendant ya Simo Kimbango. Babwaka epé trop. Na lukaki tellement trop parce que na ina question belé ya reposer mais le tokeli na façade moko boy par rapport à makambo zo leka na internet. Bala sima na ozongi sa yepe na kota net na profondeur. Maître Kamenote Mbola, descendant Simo Kimbango. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé zapenda kitoko kimia pe carré. Donc na okota mbala moko na sujet mbala moko pona umela te parce que donc na équipe na mbali bosona le kana elenga Congo donc na landa ngo kaka depuis ba kikin moi c'est na mbali tresimbelenga dia donc na sentir pendant que chaîne na lelango grave mais na le kakate donc léon na leki na chaîne oyo pe chaîne on na kanti pe ezamba liboso e yamba muto munene na chaîne on a kanti parce que tenia vert blanc ezo représenter Nzambe pe naza grand maître na mo lobaki maître na maître te donc naza grand maître donc na poto awa maître wa makasi alekinga bako bandale msu sikoyo pour ebika ne kokola mais naza na grand maître icône ya poto donc tous les maîtres au kabna oyambi grand maître ya poto Kamio Timbola descendance Simo Kimbango donc avec force. Grand maître, na évité spirituellement, na évité ce qui est à niveau spirituel, bien maître pendant ya tatami, boss na évité maître ngo, il faut expliquer la balance. Ah merci beaucoup. Ça maître pendant ya tatami. À côté spirituel, nous moni combo. Au combo aussi na simbi pour na moni tant on a une émission, natalaka yamba batandenge na ndenge.
le temps na ye faut esprit wana longola mbala moko l'esprit ma be o evania na bakiti o temps na ye po kombo eza na mabele au combo donc na papa nanga Simo Kimbangu qui a gagné nzambe na ngai donc naza maître pena ya masano ya makasi lona bunda na beta donc maître ya kosakana te to comment naza maître émission na biso les na 3 chaînes na globalité Moscou na Moscou tara eta na Moscou nous pe na Samicom TV na Team TV o eza chaîne ba collaborateur na biso na 3-4 chaînes. Tant que le bimuta munene te otamba batamnene belé les gens na éviter par rapport à quoi aux côté ba maître ba maître mutali bosonga te musubo yamba déjà kolekanga belé ngaite ba yamba bazali tanga kombo te papa naza na tanga kombo mala moti te to tanga kombo te mais ko tanga seko yamba te te ngai papa kasi chaîne yamba tanga kombo eboko bachua mboma wali abongo tanga chua mi grand maître bosonga chua mesima esimati ya bimisi koka na buta bimite wena yebi ke c'est abunda ba komala kisasa ndenge na yoka na poto a journaliste non tunanga mboma na robo ya été abo yebi attaque journaliste stonga yebani mingi awa pour le canal YouTube hein ngana bunda na beta na confirma chwa mboma na betite na bundita ata bunda pa ba mindele abunda ta donc ngana beta na confirma aza maître grand maître chwa limbatable mais ngaza grand maître donc yaza mwana do palanga aza mwana hein donc ta onzo loba avec force na pena grand maître donc na kuta a bilomba ndenge na ndenge ba maître le mabe ba maître John Moïse ba kambaka muzuna ba Kelly Mampunga de Bruxelles donc na on a tangi wana na grand maître le kabango donc na tangi ba kombo bien na likubosa ba maître le mabe ba double one ba maître John Moïse maître Kambala pese mbote pas ali na pena mais ça kenda na ekotaza na kimia donc na tangi ba to ngai pour la marche ba moté devant baction Zakoto ba imana Maradona ba machine de guerre ba maître ya solo vous comprenez tu vois bon mais lobi ya mwana na kino ozana ba trophée ni ozana kino attaque maître tant que tu as question tu n'en as bien tu doutes donc quand tu as doute non doute c'est la première fois le bien on a c'est pénité sola bien OK na bon te pour c'est la première fois OK na mabe question na répondre comme sous mais que na bien tension na ba trophée yo donc diminga na bunana be dingwe champion du Congo hein champion na bete dingwe na beta batebele hein to muna ba modi donc na bunda penda jaguar lito bon na petit boy na bunda penza na muta mystique na lo bon te pona kimbangisa siko église na kimbangisa balinga masolo te wana kala na ozonga simate mais na bete belé tanga la machine de na bunani 3 fois foza na kin na ba na kin Shaolin na beta pe Shaolin donc na beta mo belé signification ya kombo eza pour le yaka place bato ma beba leki na kombo na mo ba masomba masomba esprit mabe amelaka diamba ba masomba za atambolaka mabe donc tant na ya wafuna pupula donc moniteur na ye donc ozoma milimu mabe comme na kombo non mo na simi kombo donc esprit ezala nga Simo Kimbangu ki ngani nzambe nanga donc na o pina nga na sambela pina grand prêtre donc deux fois te quoi tolandi ba émission belé to ko tamba on a sujet wana tolandi émission belé totali babe masombo totali Bokechu totali mec d'ici banié pendant Simo Kimbangu ozobenga nzambe ba bia tikolo za nzambe te en plus église kimbangiste bazana pona ko escroquer bato ti lelo bazo continuer toujours ko escroquer bato ko tsa na kati église moko oyo nzambe azala na kati te na la nepe ba émission siko leo na elenga Congo na ebite soko ko pesa explication ni par rapport to Holanda pe ba vidéo par rapport et ba message ba tindela kio na ebite soko ko lo ba ni par rapport à la vie na bango ebi na lo baka nzamba pardonner bango quoi parce que ba kombo tangi bazaka bango te quoi bazé belé na muto oyo alongola ke quotité odombo o alala ka basi batu na komba et pas finga kinzambe na muto amelaka diamba oyo komune soki zoro bilele momeli diamba 100% jusqu'au bino vous apporter na kinu wana so bokei papa wana dans le banon et pas finga kinzambe na muto ateka be string eso oh maître Kelly alokota kilera yaki awutaki na sidi kuna soki na kota Bukavu abita kinite eso afingi nzambe Bokechu atanga te Bokechu amutu na Bokechu pona nyata po na ko nyata Bokechu po zanga pena c'est ma famille mais na sengi kaka ke nzamba limbisa bango bokombo na batushaki yango moni na minito so moni debu balobeka makama nzambe ba premier bandi so tali na minito yeba ke na minito na episode na poto au sentir que ta politique ba kozonga conseil kozonga biloko ba moni ba toucher nzambe na la ninja ba bandi déjà eloko seulement ba ebite ndenge ba toucher ka nzambe na ngai Simo Kimbangu onga na sambelaka
concert ko zonga na 2020 pela mito ndé na bi na ndi bango le kati odomba leki non photo solo là babel photo solo là venant Guy Gérard la pese mbote pas ali de bandal photo solo là ndenge ke bongo esili po ba toucha ki nzambe ba mo wana ba lobaki ba finga ki nzambe wa ngai concert ezo zonga donc ndenge omoni depuis kaka so tel bebiso ba sali ka wana de ba bande kaka tsa po toucha ba tunyoso beaucoup de gens oui vous en avez raison politique mboka boye ya politique ça sima oui vous en avez raison mais beaucoup déconnecter dans le bo ba bimisi wana o sali ba tout passi o nga même na ki prêt na se sacrifier pour na lia ba na lia ta 10 personnes devant nga ba lali parce que ba toucher ki nzambe na ngai te comme wana ba toucher ki na sengi bango pardon ba ke na baki na boketu bien que moni yo moto bimisi yo moto blessé biso mais ba ke na kinwa mkolo kende plainte no ezali to kutika ko président toi na Congo wana ayebi c'est qui Simon Kimbangu boketu da o misusu wana oyo ya mike wana balandi boketu ba fingi ba zapena na ebité penza na sengeli bango pardon pena pa nzambe nanga parce que ba ke ba funguli nzela porte ya conseiller zonga porte ya politique ba kitala mboko wana isa biloko Simon Kimbangu ngani ozo mono mo biso le kaleko ozo mona mo loba papa ça nous sala nzambe nous sala déjà conseil ko zonga na mboko soki zongi te ngaza descendance Simon Kimbangu te na ko lobango awo na lobango awo na yesa bango fali ko beta na simbi kombo na gangi fali beta pour nzambe nga lakse ngai mais ndenge ba toucher nzambe wana ba fingi na ba monyo so ba blessé ba ke komba suka lango yango wana yanka na lobi nzambe na lakse ni pour na Fabregas ndule beta lobi ndule za désolé ouais ndule za tranquille. Na lobi on se koya ndule beta si pepe toi na babé masumbo j'espère yo pour la ndai babé si wana c'est mon frère alobi ke il faut bosola bo vanda bosola yoko tout déjà faut basola beauté pour Regardez pour conseil ça. Si. Regardez pour depuis longtemps na tala ka yo. Te conseil, au moins conseil vous ça là passe parce que au moins lelo fallait comme il fallait na utini musika. Lelo fallait avoir succès à makasi abeti. Mo mbongo za nango so conseil za là qui les sous fallait comme milliardaire. Ola nanga fallait banda comme fallait kombe banda. Elo kwa ni touchanga makasi. Ola mutu mutalia kana musala na ye. Donc elo kwa ni touchanga ti lelo. Peut-être tel peu masanga ba wera to ti place moko son ba jibe biloko tu wana lelo et ça là nga pas mingi kaka na vie on a giga ko ne 8 ans vie nga profit mon pao ya wanda sur la cima parce que wana na ko telemela ngo penza c'est mon vieux donc pour nga concert il faut non si mon micro non c'est bon donc faut concert penza il faut zonga maintenant na binga 2020 au concert zonga et zonga et na 2022 et zonga na pour à 100% mais va te belé baza pour na ngwa belé ba combattre pe kaka ba te belé ba chatekele msu politique ndeko ta makambo te ba tu esprit zongi ba bité po ani po na nini ti wapi tolingaki moto ta longo to ti mususu ti wapi donc c'est peu ça quoi donc nous le bino ko ngolia mbonga Félix Tshisekedi yango le boyembango na poto ko zonga sa concert bozonga Kinshasa kuna pona okino zo mbongo kolia mbongo après koto ba ko bima lokola kino vous avez pour la mission mais vous avez pour la politicien de comment profiter na sima na bino kamionete le soko zo bunda pour intérêt na mo personnel kaka pour na mbongo ba kendo pesa kuna na Kinshasa yango ndezo ya kobunda pour musique ezo tango zo tia bino lo baka na ngai na zanga na batu wana te et tango zo tanga Félix ko tanga ye na singulier te faut tanga ye na pluriel wana Fachi Béton président Mboka donc wana minute onenge za wa tango tangi oui nalia ka mbongo te sima pour conseiller zongo nanga bato bango ça on va conseiller wana je mets pas dedans mais na ko boya te ke lelo ngana za proche à Claude Tshisekedi waza coach entraîneur à Félix Tshisekedi peut conseiller na yo naza na yo donc naza na zonga kin pour naza kin donc naza pour ngai ta sa politique pour ngai côté wana ngana zali pour ezonga parce que facha za na place mais lelo bateau bazuya pour ça peut concert so balé mbongo naza ko na makamna bango te et pour nga na ki mettre na ki mbola na besoin que nous le faisons mais côté naza na fachi côté ala kutu na ko kende di chemete nazali na fachi ola nanga donc naza pe na fachi à 100% donc côté na 100% donc masole bête mate pour ana makambela sala mais oh nous le faisons ako bateau bazui inesti bazui boulwana ya boulwa mabete na pour à 1000% papa nalandi lobi oza maître grand maître grand maître suna habité grand maître sanga bon te so na grand maître devant benga maître na lengete ouais merci grand maître olobi que grand maître mais ya okamwe za kamionete mbola aza grand maître mais ba maître abundaka na ba bundana
na ebite babunda na maboko babunda tela bauti na moni grand maître yo to grand maître mais ozola kisa munduki okomola kisa munduki na TV ozobanga donc bakanelo komo banga un maître komo banga omola kisa munduki na biso na beto lisolo moko to vivant na mboko yo munduki ya munduki wana ebi so vivant na mboko ki grand maître oyebi tout ça la sécurité papa wemba na Épinay tout ça la sécurité papa wemba na Épinay toi ba grand maître toi na porte alors maître anglais maître poison maître tu faire n'habiter mais grand maître ils ont un moment là qui grand maître wa grand maître mais senga aux grand maître mais tant moi senga pe qui comme to boya makamute oyebi que l'herbe pe ba wesh ba tchap so fois la concert papa mana to bomi no vie beaucoup to kimisi à côté loge maître poison non mbola to que ni ko affronter bango mais tant to sentais qui fait na bango to kima mwana benda wala wala to ba grand maître mais sengi peleto wana ki grand maître ça la raté tozaki suna na nini moko ya badekisha basali ça to vanda na beto exemple moko pour ki grand maître na tango nango na bili banda boye na mona 8 personnes balandinga limaki na mabanga ya Zaiko naki na car naki pas la petite wala ninga ba entourer ngai aussi toi kamiti moi oui c'est moi c'est quoi oh non faut qu'on parle to lo banini oh fukum sara tsoki oncle nga na wc succès ko ba ko sala ngali kamako ko ça va zo bambanga mais na ta monka ba ki 8 na bité bon mais oncle nga soki na monnaie na osanga excuse oyebi ke masa moko ekamba moko boye kameti mbola bapetiala batele biso boye nayebi si yo zwe kenda toi c'est qui toka pam bato bakwea na se bakimaki grand maître ya la place nango na ndenge nango ntango lelo ngai namoni ke nasala émission nabiki na kobeta boketu toboma boketu mpo na simoki mbango ya nzambe na ngai olaninga ntango nasala émission wana nalobi ebele bapeti bafashe baboxe bakaratéka donc esala vraiment en plaire mpo boketu atoucha mpo atouchaka te nasala émission mpo tokende lia boketu na Belgique naninga kuzu bato na minoka oyo bayaka nga tango na beta pe na mpasi soko kenda nga bato na bino ka bayaka oye na poto comme journaliste Papi Gen soit écologique journaliste ngo wapi tozakane bien na sele émission na ye ameli yango abengi ba adversaire na nga ke non mbola zo ya kuna kolia bino bokeba bazo mina kuna dega Papi Gen nga to soit ça na yeba ba benga na Congo na Belgique ne groupe mo ya ko luka yo po basila na yo na babo na beso na kataka ngo ba lingama ba dia ngonde ni Papi Gen traître Papi Gen grand traître Papi Gen ntabandundu oyo to abandonné autre aussi là na bino na pouvoir so possible OK parenthèse pour Papi Gen na zano mais benga soki na ngala na kendaka di chemete gene petit faux petit abenga eso aipsa eso ke mbola bazwa kolia bino abouze mission nga atyango na sambeto beso ba ko pas grand frère nga o ba ka bona OK bon merci bato OK c'est pas grave nga na grand maître na zo de Belgique pour Kélia ça lecte ba yemeka ça ba lecte mais mpunda laki mukolo Bruxelles na ba tirbo na ko nikuna na plan na somba de fuma fali de ba menasanga na ba combattant ba menasanga bela ka ba combattant ba fali na moi je langa la palais OK na moi je na isi bango ke na zo ya kuna pona bundana eso na beta ite na bundana eso mais oyo ba ya po ba kota moi plenza po boloko na kota ngo na beka bon na ndete na ya pona bundana non soki ba ye papa ba te bele osani so ba weshi ba combattant papa moi plan na c'est moi plante soki na lexi bango ke na ye pour na mutu moko mais so bobi moi 5 6 buskizinga na somo vidéo moko na leli pelisi moto mais kana oyoka na ebite o pesa pe avis na par rapport na lo bango déjà botake boketu ne botake ngaipe na lo bango déjà le biango ukutana camionnette mbola kana wala maladie papa ba ele on osala na ko betela bo maya ka ko banga makam camionnette na ko buke maboko camionnette mbola bozo mona mutune comme olo ni pona na vidéo on a qui mutalobiana c'est le Juno mec d'ici ouais musicien vous avez question monsieur na ozo sur la vidéo oza possibilité de répondre c'est ça tout l'équipe la vidéo va moins belle, tout ça, la sélection juste là. Donc aussi mon message pour escroquer peuple dans niveau politique, spirituel. Donc bon ça pour me mango pour va éviter peuple en a lingi mingi makamandambe lelo qui soit disant Simon Kangani a vu mbongo ba Félix pour na pour présenter ba toka di maté Adam Mondimina. Bon pesa biso photo moko. Question pour un champion et devoir à domicile. Bon pesa biso photo moko oyo nini comment il s'appelle? Dans le cadre de l'église, nous avons fait ma colombo à la vert blanc.
soki bolingi biso tondima ke prophète na nzambe na bino wana aza nzambe ya solo bopesa biso photo moko oyo kadima aza na église na bino alati vert blanc. Maître, grand maître, j'espère na évité au péto parce kadima ndenge na répondaki bato moi ne lelo nazalaka bato mi babetanga kimbangiste bato ebele babetanga kimbangiste apa fala bwaki kamit mola descendance mo kimbango bakanzaki eza libanga mo abongo mais tobotama kimbangiste famille mobimba lelo bakozwa pe nini avandi boye moto ayebi te oyo lelo batinga kamit mola batie place mo boye mpona bakimbangiste bato nyonso bakoganga babeza lokuta foti na bango te olaninga neti nga pe na pesa mo raison pour foti na bango te bazali koyeba mais lelo na baka moko te azaki mbangise penda kimbangise tinga kaka nde baboyanga nde baboyeli pe akimbangise o nzambe na biso apesi ake na seni mais bazo lela pampa na comprendre te parce que nzambe apesi mutu abi mutu apesi mutu na pesi wana ezate au privilégié Félix ou intelité donc on se bovanda kimia bo fingi neti ba finga déjà mais na c'est bon que azab na kimbangise solo bango pe ba aussi ga pamba tina taki vidéo mo alobaki alobi bosalaka prophétie mo bima kuna kimbango ketan Kabila azoka pouvoir lobaki non yem to abongisa Congo Kabila bongisa Congo te tia ke Congo pe c'est professeur wana eza maso ba bete ya lukuta ya balabala bango babimisa ngo bango babimisa quand babimisa bata Congo côté bimila meza nzambe te mutalo bango est-ce que le bogo bongisa na bango te parce que guerre na bato nyonso na la vidéo parce que bango nyonso ba otake yo bazo take yo mais comment bakimbangisi baze belé mais na mona ka yo mo mtu oebiti to sa émission bonabi dans tout ano kalaté po français mais lelem ko na ponga malobe za pe mais yo poko zwa kalaté po balobi ni répéter nga pona talo na bien olobi na ngani ozo talanga répéter mon balobi na lobi boye ouais bango nyonso to bazo take kaka nga yo na ebi est-ce bakimbangisi misu bazate kaka yo otaki vidéo mona otalaki honte bakimaki c'est belé mama boketu et ba boxer ba bimaki ba karaté comme la honte ba petit basel be mission de monde entier ba ketake mais ya boketu na kin o epesi moto le baza est belé mais biso to ba non violence baza ba vandi ba ngabitumba te mais ngai naza kameti mbola ngaza liboma moninga so tout so okenzela nzambe na ngai okuta na ngai po ba combattre ba zelo côté ba otake na ndeni combattre moto makasi te combattre ba yumati bino mona ba batu po na kubakana ba so bono bazara ba maître bazar ba maître Kelly ba maître Mekasa ba maître Tribo combattre bazar maître ba défense ba koti ba yuma ba combattre nyoso wana ozoka ti donc na ebité er moko ba tala bon benese msu batu bazar ba ngoto bazar ba yuma tous les combattants et ba otake na parce que ngana za maître grand maître mangwa kotela c'est qui kamiti mbola ba yiki wana mta makasi oka ba yiki wala za mta makasi na za maître ba tuni na tele mbo mta vane neti nzinjwa to lobo Marie Paul mema ngula Marie Paul yo o na ye Marie Paul tata na mwana basila ngula Marie Paul yo tata le Marie Paul ye pa bat yo ka bambala na mabele ayi français de Marie Paul tata moko zoba mwana zoba donc tata boti tata zoba mwana zoba c'est les uno wana qui peut écouter donc pour na lobake ceux qui bazo taker na pona za muta makasi na za na maître na pena mutu donc so revier na nzela folio tonda mais c'est les uno des fieux abi so akuta na obeta mais yo obeta c'est les uno na ko na ina nga yo kati no to yo obeta c'est les uno yo obeta yo tala no mona okipete pour moi no mutu ya zali ko eloko sala ka juba ndefa tonda to bala mikolo na kina petit na ko bali batela mama po baboya ko pamba batela mama po baboya ko pamba batela mama bali wana polo neti yo baboya ko pamba batela mama bali na peso mutu c'est baboya ki pamba ya zala de babeta ki pamba baboya ki pamba c'est quoi bali moi ça kimote ya sala makaso kange bien donc c'est un peu ça munoko pamba munoko nde lekiye babeta ki baboya ki pamba to ke goma to moi mo pa ona goma éviter so ko lo bani message ni mo po alinga pesa omoni vient ngana ba ti ko lo bana pa nzambe akeno mona nzambe na nkamba o to zo salo balobaki nango bapesaki yango salama mon peuple lakisa nyonso pa peuple batindeke na nzambe na biso mama osalo papa Simon Kimbangu kyanga na mutala bina sala nyonso esi nanu te na bomoni te tu azo sala na po bomona ke po babamba vi wana mabe moko boye na nzoto balatisa mopao na nga wana na pese mbote paza mon vieux esala nga pasi pour na vanda ne 8 ans na ebe ndinga zali donc na bolamu na ye yango azo lakisa bato paza très bon ko fait le midi ya monisco wazo salo o muke a passer message que o ninga bo cancela ngai ndela ndemo le mona mona na vandi pardon mona e moko eso ko fait le midi na ko lobi comme nanga eso muta bien on a vina moneza ngana bokechu eso muta bien mona
o ayebi na vine zanga na bokechu muta bien muta amona muta muneno eso ayebi muta teka be string wana so ezangai na bokechu siko yaba ni alekido a sauter na o kofi non pardon do mon vieux wana na ninga oloba te mais na zana vie na nga wana mon vieux kofi le mude mopao on a passé ba mbula ebele donc o azo sala wana penza to baxile mo ebele quoi penza la te quoi peut-être que nous pe azo tika mo loko pour soit pas toi les quartiers kaka ceux qui passent ça to tika mo loko a sololi donc o azo sala wana mutu mo sala ngazate donc penza bozo encore bongo te les autres quartiers o sala ngo pona spirituel c'est ça spirituel bon toi quartiers ngo pona mamba conseil à jugement te balobaki na nzambe peuple za yo peuple lingi yo comme partout wana tel ça mo makambo na lobi na yango zo mona azo tambula wana na silicité so akukufa akokende baplace oyo bato bakomaka te oyo balobelaka awa so bavandi kaka bavandi deve tanda basala bamwa bato youtube ebebi donc classe arrêté mpo kosala machine ya youtube so bimino ata koteka outi kolokotano nzambe siko bino na eso bozoyela problème abana kini nani ye abino ofinge ke avanda na kini te aboto na kini te ye pa yebiso yo mpo uta bandondo so place nayebi te boza na problème akoyelaki sasa obiendeni omoni mwana na muke wana eso o asali mwana wana muke so asali te wana o mandefu akata mandefu te bere longa ta bero za mo bien mwana wana boketo alexi olata veste ko kanga ceinture ko lata cravate donc mwana wana to tant tsanga eso lo bato bamulo comme eso esalanga passe ki kombeza bien eso pena na ndenga boye moni yoni ozana misa utalo boyo ki mo sentiment boyo ki libango fele non mais petit beauté grave Patrick Nani Masidi a otale bo libango fele eso na plaisir a libango eso akoza comme yango ni eso wana nga olande ki babia wati babia libika uta kuna ola sala ki babia ngaite nani oyo chéri le commando nga ndaka bango mokote alobaka uta basidi kuna ayebeta kinité eso ayebi ki sasa te auta kuna ba maser bazo wana Kelly maître Kelly aloba nanga face que camionnette mbola petit wana auta bakote babaso manyema maser mo mutana ye baza na opération munene na mukongolais raye ba yene awa muta opération muta maladi akero luka ba kene tia zo mukanda wana e banguna eso botaka te omone so na kena guerre omoni moi c'est so wana ndaku wana moi c'est so mwana wana na ite so za mwana te eso botaka te eso na opération munene makela chaka wana eso botaka te e okopanga ni sote papa ngana komba munene na gile mo kina kin avoye komo nango yokango yeso wana oyi bakango te Kelly muta fongoli beso wanzela ba Kelly oyo maître Kelly ba pese mo pepe azui odombo baswena bokechu soko odombo ba kwatena bokechu kwa yeso wana mukeli kitwa muta ba problème muni nzinzi wana yikombe ko sila te po iti azana adobarati na komba ti adobara ko azana adobara na komba mettre au télé à mettre olobi au télé ba gomo wana gomo ouais so ninga zawana mona kana aza mutu moko ndenga zawana alinga kombesi ate pani nani eso adobaka na komba yeso ki kombate ko akozwa mwasi te mwasi olinge wapi oyebi ke ale na tanga bakomo kotana bebisa na bebisa lo mono yeso asukara na tanga komba momene ki journée petit moko abwana na pasteur basi ba pasteur pe nzambe nanga yo longo bina pa pasteur oyo kozwa niamoyo mwana oyo eso momiana zaza azui mwasi eso ate kameti mbona na po petit moto zana to na bokechu abi nazui mwana moko mwasi moto bo mwana na pasteur na mwana mwasi yango ya pembe basi komboze lenge yango kombe kufande ni eso mwasi abongo eso azule wapi na balabala boy na mbongo nini na litoi nini eso ebo trage ponga na traka na ngai ngaso mwasi linga emote na traka eso momiana so voa momiana momoki toko atu malibala na pasteur ayezo eso pona nini o no mo mbala ngazo mina seye face à combattant comme ça qui combattant linga na qui combattant pour à protéger ye mbala ko eso eso ki kombo yoko ezelengia siko mwasi mwana pa zwa ki wana eso ko lela susu apesi mwasi wana pa maître dona na pesi mbote pe journaliste na verse asala a comme c'est journaliste taba bébé na maître dona longo so kene pa lima mungala munga sango kameti mona kopane te petit mo misik na pesi balar nanga azui ngamba na mundibu babotele mwasi na mundibu eso mobilité eso za mobilité eso ebokata te mwasi babotele mwasi na mundibu eso tsaka makela pa mukuzo mona ala kwa nzinzi babotele mwasi na mundibu babotele mwasi mundibu boniko papa kamitu mbola petit moni balar na ngepemi na ngwa ba 200 na pesa ke ba 300 eso
Et so, au moment yo, elengi ya Congo, fallait zabana kalapo, na kufe na mobile na mutema na répondre. Papi Geno kufa pa ozali. Ok, hein? Elengi ya Congo TV, Elengi ya Congo TV, Tracy Mbelenga po, Patrick Massili na caméra, Globalité Moussou, Trésor Kachina, maître. Grand maître. Ah, merci, na sepeli ni obenga bon. Nena tuna, yesu ko za na combattant. Tena mwana poto. Mwana poto. Mwana poto combattant maître. Biso to za sko. Siko ne boleka na TV, ne boleka na TV. Tozo na façade ni. Nani? La façade ni porte-parole, il y a gouvernement, porte-parole, combattant, porte-parole, il y a musicien. Non, solo moko. Avant combien banda. Tu les gars télé. Question des années. Tu non, il y a pas de pot. On a porte deux trois sur tabatu, les quatre. Donc porte-parole gouvernement, il y a ni. Combattant, musicien, sportif, na biso koto zo na façade. Vous êtes solo. Donc on va dire parler on a besoin de l'émission, na besoin de l'émission, na ça l'émission nga zate. Tenga na lingi na yeba pour jour na oyamba yo, na présenter OK maître bien. Donc ngai tant moninga ara na za nini. Donc na zawa, so moninga awa nazali porte-parole il y a papa Simon Kimbangu qui ngani descendant. Nazali awa kolobela Fachi Béton. Pour lui toloba pour na za la maison wana, hein. De son côté qui maître dans son konza ba maître wana na trois nini ne on mona ka donc na za mu konza ba maître nyoso ya France te po ba loba ba le kambangwa o ye nani te o ya France na Belgique ba ebete na Londres moninga ne bani donc na za mu konzi ya Europe te États-Unis na mona mu ba ko benga ba Russie o a kucha makele azaka awa simanda kwa awa ya ghetto ba maître so le ba le kia ka ba nini bon retourna ye yo depuis quand awa au salon bunda moni biso to za ba bali na mboko awa qui maître langa babetanga disasiawa na servant bodot na bunda ba komba mususu do na kuta makambo mususu do langa na vanda na kuta makambo aki maître nanga ke jibe obeta azobeta Bataclan nga garde quoi jibe na libande za kuinda ba weshi balingi nga bul balianga ola nanga ngambola ozomona okoti bovandi no temina jibe la podium bola kuta sango ke balinga baliayo batoni mukumusu ba monter coup ba poison na ba weshi avana nye boti nazo beta biloko moto pona ngelo na kamona na libela wa nazo loba nake na toilette boye ba côté nga na toilette 20 personnes ba wesh je wango na mona passe moni kombo ko ngam saka na kombo na ngaite neti nzinjo yo c'est une da kalso pembete aza salité c'est les uno kalso so kalso pembe siko ya wa comme salité ay ki kombo na sala wa ibe ngota ba kameti mbola wana na kobeta ye c'est les uno so na koto na nzela boniko. Tout ce qui est intérêt de ça, les sacs, mais que non bon te. Pour na vandi na voiture na moni, ba passe na mona na toilette, ba kainga na toilette. Ba elinga mo simo bo na bota na ye. Ba tu na ba wesh ko ebi mo so ngabi oui. O bota na ngabi oui. Oui que no bota na o sale ba kana ebele na tala ka bombo. Do ba bota lo infraction. Ba bisinga bon, ndenge za boye, ndenge za wana fo bete mbata. Babete moi ça beta ngambata petit na botane peta petit na vani na toilette boye ko na petit on paya ça fait la mamze za lako o ba ko so na sima munduki batala tout ambula na etola nga na zim batala na vani na boye ti sko petit mo wesh na petit nga Dani de Bosquet kota été beti wandelo beti no don weta beti petit on bata pa banga bunda bona sunuka boye mbala mona kima na zonga podium talavanga na vonga podium boye ko esprit na ngeza na ngote na bi concert na sandeni tant jiba silisi to kiti bataka to ke na kotika jibela na karakei papa ba wesh ba linganga to bana to temis kona dodo lumia petit en teli boto sa otala ke wesh entouré yo petit en beti ku sangi ba mona monika ba kanga Bataclan na beta mbango na ko Carlos akosati wa na kota plein kangama tout ce qu'il bana kenda donc mamsonga na mona na potawa na maître mais maître comme air mon pour commis to ka sonité mbango so que ça moni moyen to moni moyen mais le vandi ba tout moi mike oyebi passer na mona na mbokote na Belgique wana ba bagarre na kuti ba Jaguar ba Kelly ba zo tsaso ba pokuna ba mettre 120 donc bilou so vivant na mbokoko OK ba mboko so ba Hollande kuna ngamo na Kofi Boy ba kangi so ba to bimizate et on a beta kuta ba fali ba pusa ba yebiango mutoko bimate na vanda 6e sens na no lo banga mbona ba vivre so kende comme une fait token to bim ba kangi so Hollande bref so yonta ba mo vandi pe et so kameti mbola wana na za maître omoninga na bona kota ba polina ba master ba sportif polo ba sala be mission to ba ben so ba comme na ba sport bela to beta kameti mbola to sila na donc polémique o beleki ba onyo so to eza déjà polémique que na bandelite okite vous allez créer polémique ande na lobaki ouais ce qu'on a bandeli donc là grand maître ba maître nyonso
wana bandeli pour na bombité ya France te mais Europe to bakisina États-Unis ba Russie Canada na maître donc grand maître maître trésor kachina maître grand maître yeyo to comme na sona soka na ibite soko ba ni pona ndeko na biso Fabregas so beta concert lobby penza omoni na beti moi nini ngapena ndina za fo concert ezonga na mboko sina le bien concert ezonga taba maître Kelly bandimi baba babe ba solo là papa simo kimba mo sala pour basaka kina il faut so asengi pardon te babokechu concert ezonga ceux qui basengi pardon te ndou les ezonga nazo bango na marché ba moteur Fabregas ngazana ça c'est mon petit voilà mwana pour na masa voilà mwana biso wera bimisi c'est mon pote do petit wana lobby nazo ba be concert lobby Fabregas wa vandiawa wa zolobawa mili mo simo kimbango ezana ici na mona ki petit obeta concert no lobby et na 2020 concert songi na sengi na ba obas o tout basa be mission obazo tomboka mais ndule ezozonga na 2022 concert ezongi concert wana mta fonga ba concert 2022 za fali oui prophétie nanga en 2022 en 2022 prophétie ba concert zonga mta fonga za fali na lobby yango a devant bino bo kangango fali on sa concert na 2022 donc fali hein ça pour fali hein donc ce qu'on fali a joué déjà comme déjà fali maintenant le temps le baboué on sait que fali nanga tozandele nini obini nani trop fali c'est trop fali tazanga azayo trop fali fali moyo OK azanga ningo mona ka porto tambola azanga on na marché ba monter azanga bato baza trop mais il y a zanga donc pour na ba que 2022 fali ndu les zongi mais viens mon confère le 13 na sous ba combattant na ibike akina mona nzambe nanti eoleka malamu baye bango mopao so ba monika libanda baye ba ke kombe kufi donc ndenge na ebi vie na soleil no pas so ka mopao eleki ka le trésor ba kangi ete komba ekufi ovela ngala songa mile vie so ka bi a eza a olaninga mundanga donc ndenge za awa na zo ba tutuke na minute oyo ba combattant oyo na moni ba odombo na landibino ba be masombo vela Guy Gérard maître Kelly donc ndenge loko boni bo sala wana bo sala pourtant ekoki 10 ans soki 15 eleki belé eleki ebelé bo tika batu moko te boyeneti mutu moko boketo sali bokoto na ye alinga mais yo sala bokoto za combattant il faut le kana elengi ya Congo ba yambio batu no ba question silite yo sali ya yo papa siko olingi ekokufa ou pas siko yo siko ayo tikali ya vie pour za combattant na comprendre lobi pena kisusu mwana mukeo oya utaki kota likolo kuna o ba bengaka eso alobi suye ba sala e site ne Air Zaïre siko bongo elinga Congo siko bato ba leka bo ya soute bo sala ngo nini bo za ba combattant bino olingi pona bo kangi siko bilonga bino kombezonga esila te combat o ese kufi moninga na lekia wa asito na olibana California lekata sita bo ezalaki wapi na mona ngona na landa ngona télé t'as des journalistes avandi ba bongo saboyer smart ça linga plaisir hein? Merci maître, grand maître, ningimi grand maître. Naïté, na ba combattant yo demandé tinan. Atami balé amisat. On va combattre benda. Na ba combattant solo. Ezada massa langa déjà, grand maître Kelly. On a grand combattant omsuya solo, boketu na roboyate. Na pesi sous combattant solo jena ngando, na pesi mbote na Londres massa langai. Israël Matoné, combattant solo. Donc bangwa na tangi. OK, toto ila polémique, tu vas babe solo bien. Natangete. Oh, général Babé Maréchal, Babé Masombo. Walande Babé Masombo, wana grand combattant. Bon Odombo. Christian Bo l'appelle, il est capable de faire grand combattant. Odombo. Vous avez dit quoi? Vous avez fait la boule à bassi. Merci Elenga, comment tu qu'est-ce moi soukara pour Leli. Baina tuna Francis Matete j'espère wala na question ngo anga tuna wa bisinga ozanga ngafali solo abini ozanga ngafali omoni absolument moko okoti place moko spirituel okoti place moko penana belo moko na ndenge ya nini omoni fali omona kana parenté afali fali de pas botamaza mwana penda webi lobanzambe OK azaki mwana ya bima assemblée na bima fallait se tozana ye pour devant fallait place moko donc c'est nga quoi
de fali so bozana beta so côté partout bima neza fali mais faut que ba beta ba bima musu nda kwa neza mystique bima mwana nzambe nakene pas passer konde passer na so konde tindenga matibongo donc ngamoko fali aibi ke nzela na pona ya nzambe côté ba kisi ko moni fali ngazana même les droits chemin bimaki abi droit chemin oyo ko sala nzela so ka zo succès wana ya droit chemin parce que la ndaki nzela moko surtout la ndaka nzela oyo gauche droite te mafinga te kozonga boye te sala boye yango moni azu succès na donc côté mamba ya mystique bato mingi bala bon kamedi mbola za po oui na su domina zonga zo simata po na bona ba ngai po ebimise mama be na famille kabwani po na baki banzana na landa famille kabwana na lingo lo bango te mais fali aibi kisité oui na simba kisi en tant que catcher otika hein kisi zala wa mbakala te OK no ba kombo wezo ba o mama nzambe Mama Nzambe. Simon Kubange. Sinon Simon mabeza te. Te mabeza te. Mabeza te. Merci l'invité de Omina Suko comment ça opesa salutation. Mais la politique na to salité hein. Tout ça là, la politique dozonga. Elinga. Place ane na makasi. Elinga Congo inde lengia. OK. Kala no zo ngati poani. Hein? Vraiment, éviter vraiment. Éviter Tracy Mbelenga pour. Tracy Mbelenga. Donc on a remercié ba maître Wangai, maître Jamos, les jeunes maître les gars. Daro Kindongo. Musique yomo grand producteur Dario Ozawapi na bosa était Kisinjora kotike sauter et soit zo fingo mi Kisinjora telanga so wana pupulanga so tongo pour Kisinjora kotike sauter voilà entre parenthèses mettre les mabe double one wana yanga tribonganga champion mettre Wera Mukuna na Londres mettre Texas na Melun mettre Debs mettre Kazamoto champion d'Afrique comité de bagarre champion Bandalunga peu du Congo, Maître Boachomen, Maître Kelly, Mayampunda, Tour de Bruxelles, Imana Maradona, machine de guerre Kangala, Jospel Owango, Prince divin, Yanga Ndaku, Salon Denis Coiffure, Dynamique Fred, Lingibina Fred à solo, Dynamique Fred, il y a M. Kanda Mutumba, Romain, Souka, et Petit Nanga Guy Michaud Wanjo, tous ensemble, tous Solaki, Nzamba Sunga, tous en Akin, place nous a toujours dans l'hôtel de ville. Ningo lobaki nazo zelo to kitakin to sala makambu pe entraîner nanga Jeff Kachunga ba guérison kitoko nzamba zala nayo mettre les blancs mokonzi agrini rasta mamona mwana SKK mon grand frère Jean-Charles na Washington Lipika Bamba génie de l'automobile bakimbangiste nyonso na pesi mbote na pesi mbote na besingombe nyonso donc soko bulo na bikombo na bandelité na suka et na pesi mbote na oya ngai o lelo sala kimbola zala Excellence Claude Tshisekedi coach ya Emoko Mokonzi et na pesi Patrick Tshisekedi Bambote Belé on est ensemble bientôt dans na Kinwana to ke nkamba papa Simo Kimbango pe lenga Congo Tracy Mbelenga Claudie Diasuka pro Claudie Diasuka kombo ne vanda bana kala donc chaîne na bino za chaîne moko mystique en saralate c'est mon nagi depuis na bana ba chaîne na les ba chaîne na pamba ba chaîne na mikie chaîne na ngombe bongi na ngo nzambe la chaîne yo éviter ekende boso camionnette mbola merci tozo ngana na politique to planifier ka semaine to ça j'espère attendre sur week-end merci na caméra kuna avec Patrick Massidi Samicom TV bon na sur team TV globalité Moscou on est là là qui maître grand maître camionnette mbola l'équipe va mettre nous surtout c'est là merci tout le monde est